Ouais, bandeko bokoto. Bokoto bandeko na ngai. Bokoto to solo la makambo mboka. Ah ouais, bongisa na okiti oyo. Alors bokoto bokoto. Ouais. Merci Mingina Jackson Sokele. Merci en tout cas de Kolanganza Jackson Sokele. Bande ko nyoso bozo kota bo partager tout sur maman mboka comme d'habitude. Donc les raisins ko abandonner te, les raisins ko se fatiguer te. Faut tout tika la debu ngbe. Muta okima wa mutute, muta olemba te. Bino boyiba ba mbongo, boza na ba mbongo na bino biso moral. Le sako Jackson Sokele, merci en tout cas. Biso boza na mbongo, boyiba tout, mais biso moral. Molale, et le biata wa mongo. Molale ndezawa, molale. Boyiba, boboma. On ne va pas se fatiguer. Toko combattre bino. D'ailleurs, bino boloba 38 ans. Mais biso, même 100 ans, on va vous combattre. Bande ko bo partager avec photo kota na bita si j'ai vraiment ya makamba lelo to solo là. Parce que bato mususu ti lelo ba comprendre kaka te que Chilo mo c'est un sorcier. Bino ka sa sorcellerie zani. Maseke ne sorcellerie en moi. Sorcellerie za tango monique ozu ba engagement peuple azo kufa zo continuer ko tinga makaka. C'est ça la sorcellerie. Au sali mabe, mais aux autres continuer toujours na olingi au kanga peuple wana na kati ya mabe. Ti lelo bolobela biso te langue oyo ye alobela langue alobela bino lorita l'entour merture. A bolobela ngote. Misoke ezaki on a poto. Les mêmes jours Chilombo ba kangi yembala moko psychiatrie ba kuna batala mutu na ye. Comment oki konde bolobela batu langue oyo ba yebi ngote. Mais comme tous en mboka mo ba con et les cas n'angoka ningwa ça veut dire ba tiele biso un fou un sorcier à la tête du pays. Séraphin Kachama. Mais Migolo Belé ne langa Séraphin Kachama. Partagez vos salades bien Séraphin Kachama. À la tête du pays. Ah on na moni nano Séraphin Kachama la ligne la aborder si j'ai mogo. Bandeko. Ne tozo ke na ko vivre. Et là, au na Congo, auto mona ngote. Makambo to mona ba 1960. Ezo lingé salema. To mona mona 1992. Ezo lingé salema. Po biso to ba prophète to lobaka to mona makambo ezo annoncer mabe. Po na uti ko tanga wana uti ko mona ke lobi na Lubumbashi le 14 vendredi manifestation moko ezali sera fait Kachama comment po ya zaka tumbiste. Il paraîtrait que lobby na information na oki. Quand on parle de l'IDPS, on parle de Balouba. IDPS c'est une nationalité. IDPS c'est un parti politique tribal. Botika ko yoko sabatute. Soki bolingi on va vous démontrer na ba nomination na bino. Soki bolingi toko démontrer bino na ba nomination na bino mo il y a que les baliembois na baliembois kaka. Mboka wana ça veut dire ndenge toyekola totanga 450 tribus et 450 na bitu dialecte ezako exister kaka na mboka na ezaka malukai manu bimpa même njiko ambila wewe ojimwena même njimo kaluntu même njimo kete donc mboka ne comme ya baluba toko loba ceux qui vont retraiter biso to ba tribaliste nous sommes obligés de parler de dire ça. Ah oui siko lobi na yoki na Katanga na place de la poste kuna baluba basengi manifestation. Bande kuna biso pe ya bakatange o bazo kotela Katumbi basengi manifestation. Donc lobby union sacrée na union sacrée. Bobunda sata kotela bango. Kotela bango sata babunda iza ba membre ya famille moko union sacrée. Bobunda. Leo na moni bandi mwa moto otika na melata. Union sacrée lobby bobunda. Total na Lubumbashi. Muto apekisa manifestation anate. FM les sages, couleur d'origine. FM a boy na makambo, comme a loi Denis les siens, l'objet qui couleur d'origine. FM
Et fait mozala mutu moko alela yo mabe, il y a la fanatique à colère au kaka. Hein? Maman na elite ya zone 50. Ya lobi yo za couleur d'origine. Mais hermo ba zo douter, est-ce que ça fait amana mboka? Te wala be amana mboka mpangi na mono. Hein? Bandeko. Lobi toza ko vivre scène mosusu, il y a désordre, il y a politique, il y a ba Rwandais na kati ya mboka na biso. Na mweke ba ya kopekisa ba changer programme. Maya si muntu, merci en tout cas ne okoti nde onanga partager en tout cas mutu. Et fait mon partager te hein. Maya si mutu, en tout cas partager au sala bien. Donc bateau ba ko mema na période o bateau ba mboka ebele za ko développer, eza ko évoluer. Bo ta la biso na toza na problème nano, il y a conflit, il y a balbalé mboa na bakatange, lobby les 15 et lobby les 15 je pense. Lobby les 14. Lobby vendredi, les l'autre jeudi. Donc rendez-vous moko ezali na place ya nini, o ya poste. Bo bunda. Boza ba membre ya parti moko ya famille moko, parti po ya nini ya pouvoir, ya occupation. Bo bunda. Parce que makambo to yoki baluba ba moneli ba totro. Ngai souci na ngai bo bunda comme boza ba membre ya parti politique moko. Ça fait partie d'un projet de la société nabino que il faut que bunda bo bunda pour projet nabino eko kisama. Bato azolo bela makambo eza important na mboka wana. Mais bino mandeko na biso ya baluba. Bokoti na province ya bato. Congo eza pona biso nyoso. Ba province to eza ya biso nyoso. Mais bino soki bokomi place. Bokimi province na bino. O eza biso tuto aba congolais ngape na kokene na Kasai na fandi kuna na mais o ya botimi bandeko langa bino bato babenga bino bo ba intellectuel bino boza ba sildoué bino bato boyebi nyonso mais bokimi ka Kasai boke kotonda na katanga ngo bo fanda tabi bo bandi su ko beta bakatange ko moni ya bakatange boke na Kishasa kuna bokomo beta ba kinwa place nyonso bandeko na ngai siko lobby rendez-vous ezali. Ngape na za motivé ka bato bobi ma ebele na place de la poste. Kuna penza toyoki ke balingi ba bomana bato ya union sacrée. Biso to lobani. Et to encourager kaka ki boza maman projet, ça fait partie la projet ya société na bino. Bo bunda. Trop c'est trop toyoka o biso ba katange, ba luba ba lobike o bobeta bango bwana. Eza bato ya kala ba kasaya kala o ya sikate. Ba katange pa ba lobi shi tunasema hapa ni petu. Siko biso tolobani bo bunda comme bino bokanisi ke mboka wana ikotonga mana ba désordre ya politique o ba Rwandais ba memeli bino tribal. Tout ça c'est eza fruit ya tribalisme, régionalisme. Yango ezo créer biloko wana lelo et comme rendez-vous et comme batu ba kutana ba bunda. Bo bunda. Poto yiki ba Kasai kuna bazani ba kamo. Soki aji tout aji kofi modi supa okwei. Bakatange po kuna blague te bazana ba coup de tête o ba benga ka bibunu. Unta ku tente ka kibunu, tente ki kibunu. Lobi bo bunda. Bino batu ya IDPS na batu soki ya Moïse Katumbi ensemble. Bo bunda parce que projet de société na bino o biso tozo mona. Tozo yebisa bino ke bo memi tribalisme, bo memi régionalisme, bo memi crise na mboka na peuple aza ko bénéficier na richesse na été. Bande ko na biso ya Katanga père moko bazana ba mona raison. Bazan a raison parce que bozui richesse to ya Katanga bo pesi ba chinois ba luba ba komi kuna ebele ya parti politique na lo ba luba tout na lo ba o ya IDPS bo koti ebele kuna bo komi ko exploiter ba minéraux ba mabula diamant pardon ya coltan e komi ya bino ya cuivre pardon bo bunda comme bino moko ndebo est-ce que biso ba toto fixer rendez-vous wana biso ba toto zui nini programme manifestation biso te. Mais l'information nga na yoki eza que IDPS a vu manifestation batu ensemble pe ya Katumbi balobi na shitu tenda. Zamlanga ilobi media ko sala chitonko lobi peza la ko zapela na il faut na kota la monango. So que ba pekisa bino te. Bandeko ba pekisa bino bo bunda. Boza ba membre ya parti politique mon côté ça fait partie de la projet na Bobunda. Tala ba bolole oy.
Bato bazo tala comment mboka na biso ezokomi occupé, tala lelo na est ya nani na bandundu. Namoni bino pe bande ko na biso bokanga bato bilongi mulai. Pourquoi bolakisaka bango? Bolakisaka déjà ça ibe menacé. Bo bomi ye bo filmer ye. Poto ki bolakisi na gouvernement ya bino wana ezali nini ba ali ya Kagame. Ba ko kanga ba zongisi ye lisulo biso akoti lisusu. Bozo kanga bato ya bilongi. Bo moni ke azo se retrouver aza muto bandundu te. A se retrouver na bandundu. A okende ko livrer bamba soki biloko akolia ba semulu ba. Ayebi pe place ayebi pe mboka ngo biete. Mais boke ko présenter na gouvernement na bino ya occupation. Oh, bozuye, bosalie musala, bo filmer, bo surtout secret moko. Soki bosalie musala, avant bosala musala, bo filmer biso nani. Total soki bakata ye. Po mingi bakata ka même Olive Lembe nenga zana ayebi kanambe ke bakata ete. Muto ayebi identité ya kanambe bien eza Olive Lembe. Olive Lembe, yebi saka biso vérité. Paul Emile Okoka, merci. Bon partager bande konanga. Non mais la kolelo penza non mais la nanga. Paul lobi na ebike bitumba. Na projet de société na bango ya parti politique na bango, ba tia kiki date boy ba ko bunda. FM, non mais la. Je vois mon malili et ça va bien. Comme projet na bino la société, ezake bo tia kiki les 14 boko bunda. Biso to sani. To ça on a tout ça pour encourager. Bon bunda. Comme bolir ensemble. Bozo iba ensemble. Bon boko bunda, bon bunda ensemble. Tala ba peuple moko bololé. Bato ba leader na bino na baza ko s'enrichir. Ba ko ba millionnaire, ba milliardaire. Yo par fanatisme, on a la moto ya Félix, mais on a la moto ya Katumbi. Mais ces gens-là, baza ba membre, baza na leader na bango moko Kagame. Bango tout baza na leader na bango Kagame. Oh makambo zo le kanabandundu. Boye bisanga leader nini oyo. Aleki azo be makambo Kagame. Et ya nini ya bato ya bandundu. Nani? Daniel Ngoma, merci en tout cas. Bon partager ça là bien. Alex Andiamontuna tuta. Ndio na kombo ya Andiamont tuta. Kombo ndio la yo ka eza yo. Edo la tangi yo. Ce que vous la tangi ma bezande yo po talaga telema mwana mboka mabele. Bandeko. Makambo zo le kanabandundu. Bazo kanga peuple mosusu oyo ezomona keza ya bisote mais bino pe en tout cas sans blague na éviter peuple ya bisoso ka komi na niveau rwandais soki akangi yo ako présenter même la gouvernement te akoyende ko lakisa ebembe bon na sengi bato na biso ya ba kinois bato abandundu partout za mutu ya Équateur na bandu na lisala kombo moi kombo lole mo ndezo koma kilondo la ngai na ebi keza ba kombo na biso bonga pe ba na Kenya siko surtout Pecho oyo Pecho azana elongi ya opposé ya ba Zimbabwe soki Morgan oyo kwa uti okufa kala mingi te yo Pecho soki Roger le combattant ngana master na yote na master na yote tala mutu na ebi te bandeko beta kaka opposé ya Mugabe kombo na ezaki Morgan soki nani boy azana elongi ya Pecho soki Roger le combattant bolole moko boy. Ofandi soki na mboka nini place ya mboka pasi. Omo zonga na kwa kasai kuna ba botoli mabele. Obenga kabatu. Yo kanisi nga soko benga ozwaki yango eponga na soko benga na ko tangela nde mama Félix. Félix c'est Angolais. Félix c'est Angolais. Talaga bugara mwana manyema peza boy. Mtoto wa manyema. Toussaint Saint-Mususu Mboma. Ndeko la ngai boko prendre kai mais ça Toussaint na tangi yo. Éviter. Ndeko la ngai. Makambo zo le kanabandundu bazo boma peuple. Ata ba leader mon côté ya occupation na bino bazo lobela ngo après ba tout baza conscient que eza na peuple moko ekoti kuna o eza ya biso te. Yango nazo senga na bandeko na biso abandundu. Bokangi ye toza biso bazairwa toyebanaka awa toyebanaka awa soki botali kaka za jara mukuli lokola biso boy ba mikuli po biso ba ya mikuli e utali kaka papa oza kongore ou bien oza zairwa o ngai te pitanga mobutu yaka
yaka mwana yaka total otali awa soki awa bomoni ezolo côté bokiti bo comprendre côté na lobi bokiti botali ye soki bakata ye po bango bakata bango te po Olive Lemba ebike kanambe asa bongo Olive Lemba ebike kanambe asa bongo bakata ye te biso différence ya beto na bango eza kuna biso eza na esthétique bango eza na esthétique te ba mikolo boyi mamula lobi ba Rwandais nde bokanga bango kuna Daniel Ngoma boni de ngai ba Rwandais nde bozokanga bango kuna bandiko na ngai exercice eza moko oh mais naza congolais okay oza congolais ça va kiti ses pantalons kuna nde ko tokoyeba identité na ye po bango bazaka sans esthétique ezalaka te na moni Guy moko elekiwa na merci mingi Jean Didier Muyuku merci en tout cas bon partager comment bazo bo ma peuple ba bo ma peuple na mboka wana ba leader na bino tout est-ce que boko yibisanga na Kinshasa na RFI ezate na Kinshasa na BBC ezate na Kinshasa TV5 ezate mais boye bisanga nani aza ko dénoncer donc tout ça peuple moko kandi ba peuple mouton soso mboka apesi mbote ndeko na ngai peuple moko bazo boma peuple bazo boma bato leader moko te azui le débat a dénoncer na lobby ya tuni ba chaîne o ya télévision Oto yebi TV5 RFI na évité sur radio BBC mais ezaka na Congo wana pourquoi ba leader politique baza ko dénoncer makambo ya massacre ya peuple wana RDC sondage Losako merci à beau partager bande na ngai tozo kaka bakangi mais entre temps ozo mona be mutu mususu aye o mboka eza na insécurité te na zoro baboy jour J moins jour J moins balobi batie mais à couper na koya na sujet wana mais comme na oloba mambo important comme bati mais à couper jour J moins bo bando kontaka balobi d'ici mois de fin de novembre nga boketu tokoza ya kokangama bande ko ya Kinshasa bosomba ka deya ba machete ya minene muto auti ko yebisa bino ke ba kokanga biso soki bakangi biso te bo lukai na ba machete bo kata loboko po lobi j'ai même ma main à couper biso pe lobi to ti ba main na biso nga na chemi balé na décembre bo mona nga no sala émission tala ba ventire ya ningwana makambo zoleka bazokanga bato be azoyo convaincre bino ke insécurité za wate mboka eza kimia tala traitisme ya peuple oyo pona kaka intérêt ba yamba e pa ya bolole ya Chilombo bato baza komona koma insécurité za na mboka wana okomi mandiamba la moko mboka oyo sécurité ezali naza na mboka est-ce que bomonia mais baza ko démontrer bino na ba image bazokanga bato olo balangi na bino te baolo balangi ya bandundu te bazokanga bango na makambo ebele oui viens mfita merci en tout cas peuple bandundu aza peuple moko pacifique peuple bandundu abundaka te ya ba Kongo abundaka te bango na tiba komi na côté ya nini ya nini koma ya Banzangungu mais au Congo naka il n'y a pas plus dangereux que Congolais lui-même pas Zaïrois parce que nous sommes les Zaïrois tala botala ngabela vrai Zaïrois donc nazwa ba kombe lokola petit oyo azana elongi ya opposant ya Mugabe au petit Roger de combattant wana azana elongi ya bo betaka opposant Morga de ya nini ya Mugabe o ya Zimbabwe botala na petit wana je pense que papa na ye wana po mutu akokana na mutu ndengwana te comprendre ngai na botama na tango ya Zaïre nazwa kombo ya ni ya Roger te ya Alain te vrai retour à l'authenticité tango mobutu alobi ba biso mosuto yo botama après vrai Zaïrois o bomona kana kombo na nga vrai yango wana yo bino bomoni nga na trafiquer o naza le combattant nga na chik identité na nga yango wana ne akindu na veni Kasai tala ba bolole bato bazo kufa oh j'ai même ma main à couper bandeko boza kapé ba courager biso pe tochi ba main na biso à couper soki bakangi biso na mois de novembre fin novembre comme il y a lobby
boya ko luka biso na prison bo kata biso mabo mais soki bakangi biso te boza pe ba courager boke ko luka e bo lui papa tia loboko awa to kata tia loboko to kata po pa barabo ko yena mambo ojire ne mwana te o tie loboko bazeli yo bakozela date yango bato bazokufa ozolo ke mboka eza bien bato bazokufa te boza kolinga ko déstabiliser ko kimisa ba soki ba investisseur depuis Chilomba yaki na alobaki akoya na ba investisseur ba allemand ayaki bakoya ko investir ko mbiso 50 milliards bomona bango voir même ba investisseur otomona ki ya ba Rwandais parce que ba investisseur on amona ki ya suki ezaki ya ba Rwandais ba yaki wana kuna mwisi ya zaza mboka ba détourner mboka ba voler bozaka kake o maloko maloko yango avotondi sabato il faut tonga maloko yango ti papi longangele merci en tout cas on a partagé avant maloko etonda tongana no maloko yango bino bana maloko na uti omona soki na ba Congo soki kuna bato ba prisonnier tout la mwisi ya balongo na maloko siko maloko yango na zoloba maloko yango ezaka pona boketu na eso na ba oyo bazako nini Ambrazine Ambro, merci maman ngana pesi ombote. Bo partager surtout. Maloko oyo président na bino alobaka. Ezaka mingi kaka pona bokechu na eso, ezaka mingi pona ba mama oyo mama nini nyo salité. Mais Kalev, Moutombe Kalev. Le greffier international. L'ose beni. Pesi le sac. Hein? Kalev Moutombe, Moutou a maltraité, a bomi, a torturé même Bajekoko, a ba suba ba makila. Ba muyambo ba bima kuna lokolo komi lokola soki ndenge nini. Mais lelo na mboka wana Kalev. Na moni place ba na maloko te. Tuiso tozo luka to biso to yebisa ki bino boy. Félix a okangaka mutu te. Ba bozo kosa. Félix akokanga mutu te. Kalev Mutondo muto ya za rechercher muto a maltraité a torturer peuple na ninga blagi te. Kalev Mutondo il est libre. Ye wana zongi na Kinshasa. Oh Kalev Mutondo akimi akomona na te lelo Kalev Mutondo aza en pleine Kinshasa. Zele Kambundi mwana mboka merci mingi. Pesa partager ko sala bien de onanga ezeli. Kalev Mutondo yewana. Muto a torturé ba jeune fille. Bakanga lokola ba tumusuna moni loba komi ba kolabo. Bakanga bango ba jeune fille ake kuna sokola kate bani. Kalev Mutondo a maltraité ki peuple. Lelo Kalev Mutondo. Maloko isa pona ete. Maloko wana ifa isa ande pona ba Kalev Mutondo. Ibrahim Ngakim. Merci en tout cas. Partagez Ibrahim Ngakimi. Merci. Maloko wana tozo mona ngwe pa Kalev te. Un homme le plus dangereux, un assassin. Kalev Mutondo. Maloko o Félix Auti compromettre o ya kosakana. Donc yé maloko na efunga soki batanganya. Claude Capendi, merci de konanga partager. Partager de konanga. Donc maloko ya Félix soki botanganya. Yé ko manya wana, mais ko zape muto otanganya kos. Mais soki lobika nya maloko. Siko Mutondo Kalev Mutondo. Kalev Mutondo, soki Mutombo soki na ibite. Ye wana za wana pourquoi bazo kanga ye te mutu nyoso ayebi ba baville mutu ana sala. Mutu nyoso ayebi yango. Maloko na ye ezaka pona biso. Au moins lo bakaite na kotonga ba hôpital, na kotonga ba supermarché. Charles Ngongo, ndugu habari. Accent, upika accent sana. Au moins tonga ba marché ba hôpital, mais ye pona ye maloko. O na kotonga maloko. Maloko yango Kalev Mutondo azawana. Boko saka biso John Numbi akima, John Numbi azawana. Akima te? John Numbi akenda kiwa. Kala mingi te bwande o démontrer Kanambe wana kei, ake kiba kozonga te Kanambe azawana. Toyebisa kibino de au départ, akokanga na mutu te. Azam un président de costumes. Un président des chaussures, des montres, c'est fini. Azam même protocolaire, même au niveau protocolaire, un président des fêtes, un fêtard, c'est fini.
Batie wana yo banda kaka place ba congolais comme balinga ka ba fete okiti wana osali mwa tapage oh béton béton ya ndenge nini béton ya chiffon. Béton ya chiffon na bandundu kuna mobulo ezali béton oloba te. 1,23 ti lelo. Béton oloba te. Bobenga ye béton point. C'est pourquoi mon mboka zo bonga te likolo ba bandeko. Na mboka na biso toza na crise. Ya ba patriote. Mais toza na crise ya ba parler de français te. Toza na crise ya ba intellectualité. Crise o toza na ngona mboka na eza crise ya ba patriote. Crise ya bato balingi mabele. Crise ya muto amoni ke mupaya tango yo kosakana likolo mabele. C'est ça ce que nous manquons chez nous. Mais ce que l'ingé bato balobaka ba vocabulaire ba français. Toza na crise na ngote toza ba Lambert Mende. Toza bato ebele ba bon parler bato balobaka français baza ko manipuler langue ya Molière lokola. Nous n'avons pas de la crise ya langue. Non, on n'a pas ça. Ba intellectuel, oh ba ko démontrer bino que ce qu'on dit produit bazana bango. On n'a pas ces crises là. Crise o tozana ngona mboka na eza crise ya patriotisme. Yango ndezo zanga peuple wana. Je préfère un illettré responsable et patriote de diriger le Congo qu'un intellectuel ou bien un parleur de français à la tête du pays. Oui. Parce que l'Union Hollande, le papa n'a pas qui sombe. Qui sombe, mais ce qu'on l'a dit bien avant ma classe, c'est moi mon boulot. Mais gouverneur à l'équipe qui sombe na Kinshasa, à gérer Kinshasa, le qui sombe à Zate. Gouverneur qui sombe. Moutouale qui y a pour diriger Kinshasa Zate, depuis que je suis gouverneur, mais il y a français. Français mon boulot. Mais, il y a qui gérer. Tant que ça, il y a azo ebisa ba joueur bozo kende kobeta motope kuna na équipe ya soki ezaki Maroc soki nini tata mokonzi akotala match wana comme akotala match wana boyo kisa tata mokonzi soni te boza ba adulte bola kisaki adultère na bino kuna wana comme nini gouverneur alobi bokela ndo kisaki adultère na bino place bobeta bali mais soki bokangi côté ba faute ya français ezali mais ko gérer ko diriger. Le vrai gouverneur, un bon gouverneur, c'est qui sombre. Nazo répété. Nambo Kanabiso toza na crise. Il y a des patriotes, des leaders, patriotes. Mais toza na crise, il y a des parleurs de français. Parce que les gens sont français, pensa yebi kolobango, même kokomango, moi mon boulot. Les gens sont azana mayele ya classe. Alingi mboka wana te. Donc, les lois qui vont moni kanambe ndenga za wana. Bato basali kanambe po akoma ninga komeli bino lelo akotisi ba misisa. Et même bengi. Ndeko nanga merci beau partager ko sala bien. Bande ko beau partager kapo ba peuple na biso basi ba pimelie chaîne nationale. Basi ba pimelie information. Celle kano ba oyo biso tolobaka boy. Merci mingi na bande ko bazwaka bazo zwa pela ba émission na ngai en tout cas. Ne bozo partager yango na moni en tout cas si tout ba page ba Facebook na moni yango ba kombo nde kimi eza soki Lilo soki Lilo TV en tout cas merci mingi Diasco Congo merci en tout cas bato bazwaka en tout cas toza na crise wana te crise eza na mboka wana ya amour ya patriotisme ko linga mabele na yo parce que soko tali bato nyonso bazoloba ba français kanambe ndenge azawa na bandeko ngai bato ba fabriquer kanambe ça ba Théophile Memba ba professeur à ba université ba fabriquer poison o ebomi peuple parce que baza na connaissance ya ma classe ba fabriquer nango bombe ba fabriquer nango poison o eza kanambe abomi peuple wana na ba façon moko ya blague te banani ba fabriquer kanambe. Puisque tu es que intellectuel, travailler plus pour l'intérêt à peuple na bango, mais intellectuel en boka nabino, ils sont en train de travailler contre le peuple. Tant qu'on a lobby poison, ça veut dire kanambe. Les loba réussi mukendi, ba arma tungulu, ba tuebele, ba Thérèse Kalapangala, ba Koufi, nanya bomi bango. Kanam, banani o ba fabriquer kanambe. Les intellectuels congolais comme le Théophile Mbemba, comme ba tout le comment on appelle ça ba baza moi ebele ba kombo kimi ngai
problème maladie toza nango. Moi j'aimerais qu'un jour qu'on soit dirigé par un illettré, mais un patriote. Balula bango wana balula ba dirigeant ba mabele wana ba classe moi makasi te hein. Même balumumba. Cursus na bango ezaki nini? Ya makasi te mais tala amour patriotique oya zaki nango. Atiki kombo. Atiki kombo. Bato bazaki na vision ya kolobela yi makambo ya Union africaine. Lelo ba mindele ba imita makambo ya Union européenne. Balumumba déjà ba ndeko bunda pour Union africaine. Hein? Crise toza nango yango wana. Après, peuple n'a biso ba rendre, peuple a comme plus inconscient, peuple a comme plus sensible n'a pas parler de français. Est-ce que vous manier langue wana bien? Oza ko utiliser ba vocabulaire bien, ba moni oza mayele. Ndeko nanga isoki na lokoti yokuna, na matissio na Belgique on a même la gare du midi. Okoyoka ba français moko ezo bimana. Bosenzo ari merci ndeko nanga partager ko sala bien. Hein? Romino, na moni Romino moko eleki wana ndeko nanga. Ceux qui n'ont mis on a bino bato bozaka sensible boka isake l'intelligence ezako yeba ko loba français c'est pas ça ndeko na ngai même ba Louis Michel obasa ba iti da makasité hein basa ba iti da makasité mais tala bato bino bozako compter lelo bozoka isake baza maele mutulokola Félix un parleur de français il n'est pas intelligent français ayekoli na ndako Tshisekedi comme azako lobelango ai mukwa tombolo ça va pousser même comme savant. Nous zanga, nanu zanga, zanga. Bande ko bozo partager tenga so muto partager na mona. Na mona ngo boza moi esprit moko ya équipe, il faut partager pour information aider peuple na biso. Peuple na biso basi ba bloquer na information. Peuple na biso ba bloquer na niveau ya presse. Chaîne nationale o Mobutu Atonga ikoma pona gloire ya Félix. Bato lobi ba bande ko critiquer. Que Kanambe akangi presse démocratie ezate yemoko champion na yango champion a placé baluba partout même la chaîne nationale a placé baluba ngimbi ba validila Martin ndeko langa partager ce que olingi message au kende pour peuple na biso a bénéficier nango s'il vous plaît. Namoni zeba igo mongo alingo participer ndo nanga na yebi na note ndenga usala nini muto a participer na émission s'il te plaît. Na usala tout ba ko apprendre ngai pa PDG Mayala. Na ko sa prochainement usala ngoni. Bande nanga malade otoza nango yango wana. Congolais aza plus sensible na ba parler de français. Sans intelligence, sans amour. Sans amour. A préférer na yoka ba vocabulaire bien. Mais alingi na la lanzala. Bato ebele baza wana o bino bozo betela lelo maboko ndeko na ngai na mayele ya bomoto boy même soko ke na vie na social o mona ki aza pamba zero kaka bino bato bo matisi bango bato ko ba chilombo wana aza na mura mboka te yo so mona peuple na ndenga zo kufa na bandundu chilombo azaka tout le temps na ba fête boy bisanga chilombo jour nini bomoni ke alobi non il faut na kende non côté ba oboma bato bomoni ke mais alakaki bato ke pour na paix en boka on a kondimana kufa mais kende na est kende na bandundu na Kasai kuna tokoloba te po bakota na bango ngamu tunalobi yango te ndeko na biso eneni Israël mutomba lobaki yango ake kuna kuti ba Rwanda ba komi na ba quartier belé ambassadeur à Rwanda lobi yango dans 30 ans métissage sur la makasi donc ba Rwanda na province moko ba se sentir à l'aise lokola Kasai ezate très à l'aise ba Rwanda ba se sentir très à l'aise na Kasai po bande ko Kasai ba adopter ba yé na bandundu kuna ba bandi ko exterminer peuple mais til lelo tozoyo kanil parke baza kolobela makambo bandundu non ezaka mutu moko o bandundu bazo boma ndeko nanga monde s'est évolué ata bobombe information bato baza kuna bango moko bazo mi filmer bazo kanga bato na izo mona ke bato yo bazali ba paya e ba paya na ba uchi wapi na ba accord Félix asignaki mutu autoriza Rwanda ekitaka e yakaka plein ezongi vide e yakaka plein bino kasi Rwanda ko uta makolo a uta peza makolo kuna teke akoma tibandundu non baza na moyen de transport o ba yaka nango exemple mo na kopesa bino
Kobima à partir ya Uvira. O katisa oya ba Fizi ba nini oya ti ba Katanga. Nde onangai. Ba mai ezali ba rivière ezali ba nini. Ba tona ba katisa nini na Ngombe. Tolongona no kote na Katanga wana. Toya nanoke mbauti na kote ya Kivu. Totia Uvira ube wapi. Ba katisi ti ba komi na Bandundu. Ba mai eze bele oyo ko katisa ngote. Bato na ba traverser ndenge ni na Bangombe belé. Ceux qui bazana aide à moyen de transporter o ya ko déposer bango. O tapenda na Sud Kivu, Nord Kivu. Makolo kede tio ko se retrouver na Banzangungu. Donc ba bibale tout nyoso minene bo traverser ngo ndenge ni po peuple nano yemo ko po traverser na problème il faut baluka mo bato amike mais bino boza na Bangombe belé bo traverser pe. Bazana moyen de transport o itoka kabango. Hélicoptère ko ezo Bangombe plein et qui connaît kiti Bangombe ba kiti. Allez, ba se retrouver na Bandundu. Avion ememi bato na Rwanda. Kwa ekiti na Kinshasa. Et ya ki plein zongi vide. Bato wana nde ba mobo moni bazokanga. Yango na pesi examen moko exercice moko. Okangi mutu. Merci mingi na moni ndeko moko alobinga na wa yambotole mbate kombo nde monante. Merci ndeko nanga. Okangi mutu ndeko nanga exercice moko. Pona biso ba Zairo eza awa. Biso ba vrai Zairo. Bana maréchal. Na connaître na nga ba Ari ba Erikité. Ngamba la moko e kanje somme retour à l'authenticité. Yango mona bana mobutu mingi oyoka bazaka ke banzanga ba nini parce que bango pe bazwa ba komba eza lokwa ba biso. Ba vrai Zairo. Soki o monike awe bungi pona moi salité azo sokolate kita. Bo comprendre bisika na lobi bo kita. Po secret ya koyeba ke o Kanambe soka za Congolo be Rwandais Olive Lembe mutu ayebi yango. Olive Lembe ayebi. Olive Lembe soki boyebi ska Olive Lembe. Ezaka na esthétique bien sans esthétique. Po ezaka na esthétique te. Kanambe peut-être soko moni yango boye vilain. Ezaka na esthétique te. Biso tozwa ba chance mindele pa obotami pa bakati à l'esthétique. Kanambe azana esthétique te nenga azana soki balongoli ka bilamba boy. Bakata ete. Exercice non pesa bato Bandundu bo kangi mutu ya ndengo wana. Bo kende musika te. Oh naza Congolais, oza Congolais sava. Exercice eza moko. Exercice eza moko. Bolongoli bilamba bo vérifier ceux qui bakata ye. C'est comme ça ba ande ko sala ba Congolais na Zambie. Oui na Zambie na masolo toyoka. Ezaki pesa pas bouclage salemi. Oyoki pesa bakangi mutu boya zo beta Chibemba, zo beta Kinyanja. Donc blague te. Zambie a côté na confusion. Oyo Zambien ou bien Zaïrois. Te. Obité bateau, il faut trouver la différence entre les deux peuples. Les Babemba, les Balamba, si je me trompe, Babemba, bazan na ngambo à Zambie, bazan pe na ngambo à Congo. Comprends? Parce que les deux peuples, c'est difficile à connaître nini. Entre-temps, Babemba na Babemba, il n'y a pas de problème. Pas, bamoni batumusu ba revenant ba koti. Entre Babemba na Babemba, oyo modishani, tulibi no, fie, oyoki kake, oyo Babemba ba, ataza mubemba, izalo kwa Mukongo ya Brazzaville, na Mukongo ya nini ya Kinshasa. Baza ba Congo. Ya Angola, baza ba Congo. Taumbe Yves, merci en tout cas de nanga. Ba Congo. Siko ezana ba tribu o ezana frontière ya Zambie na Lubumbashi, ça veut dire Katanga. Babenga on Babemba. Les Babemba bazana Zambie, donc bazolo balangi moko. Mais bazambien moko basala ka ba bouclage. Confusion ezaki o mona penza mutu aza Zaïrois zo beta kimema nani ni fie tizo na monoko ngo pe kiminga na yoka ngo na lobango peka. Bazambie alobi te. Il faut toluka solutionner loko. Po ba moni ke ezali sou Babemba te. Pa ba moni bato musu ba yeko kota. Même nji kwambila tsoki bakangi ni ji Zambien. Zambie ndenge nini oyo? Habite ba Zambie baza boyete. Même bandi wa biso Babemba baza boyete. Habite, il faut bouclage banda. Boladi kaka boy po bango ba yaka 4 heures. Pa basi ba encercler quartier Mobimba. Ba yebi ba play ba les stratégies comme tout il faut ka le kawana.
allez bakomi okanga bato bakangi bato pas au monde appelle Zaïrois muluba peza azo beta chibemba kinyanja azo tunta Zambia koti na confusion le bité moi ko yeba ndenge baloba qu'il faut laisser livrer et blé quoi ensemble Zambia mo ba kabolango Zambia koti na confusion le bité différence za kabiso na betone ba congolais totala po ba Zambia bakata ka bango te basala bango circoncision te balobi tokita yango na bi Olive Lembe ayebi ke kanamba za sans esthétique ezate basala esthétique te azaka bongo ba Zambia bakoti na système ke différence ya ba Zambien na ba Zaïrois Zambia basala ka circoncision te Zaïrois basala ka circoncision te obité comme na niveau ya munoko toza komona confusion za makasi ata bakangi ozaka na za Zambia opesa mikanda balobi tokita kuna kanga penda mutombo moko boye bakitsa boye hein bakangi mutombo Murishani abeti Murishani tulifie bwino aso beta pe bien moi chichi moi kibemba ngwe kimi ngaba ndiko boli misanga moi ba mbote ebana Murishani tulifie bwino Murifie bwino habite oya cheba ngo confusion alobite biso na ba Zaïrois esthétique esthétique vous comprendre les mikolo donc ba Zambien ba ça bango circoncision te côté na biso ba tia biso ba esthétique ba ça biso bango esthétique parce que Olive Lembe ninga za na maman na secret bike moto sans esthétique bakanga boy batu ba moni bakangi batu ebele confusion ezali entre les babemba Katanga na babemba côté ya nini ya Lubumbashi et ya Zambie ba ça peuple moko mais confusion ezali balobi non ezaka babemba te comme isusu na batu mususu même njikwambi la bi tete bato ba côté il faut tokota na identification bala moko mutu nyoso pantalon na se mutu mba kangi pantalon ka kiti ça kiti ça mutu mba bloqué pantalon par exemple balobi kiti ça pantalon mutu mba bloqué pour ayebi ke différence ya beto na bango ezande côté wana ba kitisa mutombo boye mama esthétique abi bango yo yango na zoyibisa bato bozo kangana bandundu wana ndeko nanga bozo oblige bobenga l'état te okangi ye oza ona za congolais ya wapi ona za congolais ya bandundu likambo ezate yaya exercice eza moko to kitisa total boko mona peza bango tuna kanambe bakokana ba ndenge moko na Kagame na ba Museveni bango tu baza ndenge moko bakata bango ti bosali musala boza besoin okende musika ta boza obligé okende musika te muto lobi aza congolais bundi oke congolais rikambo ezate tokende na exercice eza moko eza lokola biso tango ba na bato bakende na Angola nini langa soki nini ok ça va batala kawa mais confusion pesa mwa muke po eza na bazombo ebele babotama kuna mais bayeba ke oyo aza angolais mais ayaki azonga eza lokola ndenge pour le moment il faut peut totala felicitarano ça veut dire festao nani Félix po epe aza angolais felicitarano kuna po eza ba Jean ba Lorenzo parce que felicitarano il faut peut totala ye po aza angolais Félix aza angolais felicitarano beaucoup les arabes João c'est quoi il y a ça fait restaurant za aya za angolais vous comprenez bandeko na biso bandundu bazo kufa bandeko ba leader na bino kimia mais biso tozo senga na bandeko na biso oya bandundu même ya Kinshasa bokangi mutu bokende na misika te pour ceux qui bo tiki na maboko ya l'état ya occupation bazo libérer bango bazo zonga kali susu bokeka na exercice moko ta identification nationale eza mibale
toza na identification nationale oyo kadima na pesi mbot toza ba identité mibale kaka po oyo ko ba identifier que waza mwana mboka yango ngana lobaka ere moko ngana na félicitant il faut battre la biso bien ça veut Félix ngana félicitant il faut battre la biso bien qui est vrai congolais hein biso ba zaïrois tozaka na déteste na ba poto yeba po etika na moko avant ezaki mibale pona mangwele pona mibali na kuna mangwele ekufa siko comme mibali baya kaka siko totika na moko bokangi botali so kaza na esthétique so kaza sans esthétique bo comprendre que aza Rwandais aza Burundi aza Uganda a Kenya au moins ba pays tout na tangeli binwana bango basalaka bakata bango circoncision te Tanzanie Kenya Zambie Malawi Zimbabwe Afrique du Sud ba pays anglophone kuna qu'élève sans esthétique tu vois bato baza ko ya ko déposer bango il faut ko sala bango test wan muto aye kaka boye pa papa o zairwa telema wana contrôle technique contrôle technique mais za mawa mingi bande ko ngai bande ko na biso abandundu oto yo ka ke ba leader abandundu ba mpangi na mundu baza ko exterminer peuple na bino ata mutu moko te toyoki na RFI te toyoki na TV5 te toyoki na bandeko pourquoi beaucoup abandonner peuple boy peuple là se retrouver a comme na Brazzaville réfugié ça même ata mutu moko akende ko tala peuple wana peuple na biso lelo to komi na mboka moko na est to komi na côté mosusu M23 et komi pays après te retrouver le même peuple en mboka wana baza ba réfugié na kati puis après propre mboka na ye c'est toute la première fois que yoka ke Congo toza réfugié na mboka na ye c'est toute la première fois ndenge na babanda en Belgique boy un belge réfugié en Belgique et aux alaté après ils attaquent les salis mikolo donc bande kona biso oya ba réfugié oya ba congolais oyo ba bomaki pa ba tutsi ba umeli na kati ya ba centre ba kan oya ba nino ba sachet ya nini ya ba réfugié ba umeli comme bango ba adresse mais ba adresse na bango nanya remplacer bango la jolie de Dos Santos appellation bote nanya remplacer bango après boya ko ebisa biso Fachi Beton Fachi Felicinano azana ye angolais toza contre bangolais te toza ka fier na bande ko na biso wana poto tosola na bango bien mais mutu il faut ko loba keso ko za mutu akote oyo Felicinano aza mutu akuna Felicirano aza mutu akote wana oya lingaka ye bakenga na ye nani aza vrai congolais moi je suis un vrai congolais sans frontières. Ce qui oyebi carte géographique à Congo te joie yango chiango na nini ce qui oyebi kotanga te c'est que moi komela ngai manyema eza wapi comme ça otala na carte géographique les vrais congolais 100% c'est moi sans frontières félicitera on a maman na eba uta Angola ba uta Angola tout ça contre bangolais d'ailleurs bangolais tout dans bango fier ba ope ba moni toza bango ebele na kombawa ebele azo biseke mndolanga na mzombo mais congolais est-ce que to boya bango to boya kisa bango ba tozo bunde ebele na bandeko na biso ba zombo ba congolais ebele bazo bunda na kati ya kombawa bazaka fier ya kozala congolais pas kola na Congo mais asi aza angolais mais azo défendre mabele na Congo est topé kisaka bango te Petronel et Kofundi mo partager topé kisaka bango te. Mais pourquoi ma Félicina on a maman na bazo bombake bazo yoka sonia olobake baza bangolais ça veut dire Félix rendez-vous eza moko bandeko na ngai le 28 octobre oyo ndeko na ngai nazo senga papa maman bo partager bo senga ba congé to ya ko défendre mabele na biso le 28 octobre oyo 2022 toza biso tuna ambassade ya Rwanda. Ndeko na ngai tozoke na ambassade ya Rwanda biso tokonda tozala parmi race génération ba très traité
On doit défendre notre patrie. Parce que bande comme ça va faire croire que bangonde bazana monopole ya mabele wana akendo zo ba accord ba décision oyo peuple mutazo kufa zo souffrir. Peuple na biso azo kufa azako souffrir na ba accord ayebi angote. Ti lelo M23 zo continuer à revendiquer ba accord. Que Tshilombo ayebi ba accord wana. Mais au Comona, oh, nous sommes agressés par les Rwandais. Nous sommes agressés par les Rwandais. Mais entre-temps, ambassadeur à Rwanda, Zana Congo, Bozo Bengana été. Et avion à Rwanda, qui t'a retour de Kota Kanango. Kagame n'a pas Kanango, au lobby, que nous sommes agressés par. N'a pas Kaboké comme Melana Kagame. Pourquoi Bozo Sakana peuple boy? Pourquoi Bozo Sakana peuple boy? Peuple n'a pas Boza conscient. Boza conscient. Tout ça n'a pas belé mon côté. Tout ça n'a mis balete. Attends, comme il y a un poto. Neonangai age moko boy to kima ba poto yo age moko ko senga ozongi penza okeko sala mwa bilanga na yo yaka na poto pona baka mususu to tika ko abandonner mabele na biso likola ba inconscient lokola ba Tshilombo na famille na ye Tshilombo si a gagné vie na ye mais a ko perdre yango na temps moké mais bino bandeko na biso ya Kasai bino boza ko soutenir politique ya Tshilombo lobi boko tambola ya Kongo mama boy lobi bokozana Sonia komanda koloba ke je suis Kasai. Boza ko soutenir mutoyo, boza sir parce que bino mbenga boza ba intellectuel ba loba. Est-ce que tango azolo bela ma Tshilombo azolo ba ke na ba M23 azolo bela ba accord. Bozo kangote. Mais Tshilombo aza prêt à koloba ke maloko ekotonda. Mais maloko soki olinge etonda Tshilombo. Ngana ko peso nenge tondi sango accord mapping etangi batotu o basala mabe appliquer yango Tshilombo appliquer rapport mapping bakanga bato nyoso basala mabe mais maloko na ko tonda ezaka pona pauvre peuple mais maloko pona Kalev mutondi rien pona John Numbi rien pona nani mususu oyo toyebike basa ebele wana o ba yibi ba détourner ba mbongo rien maloko ba liboso na yoka maloko na Chilu soki na lingala mbala liboso Willy Africa tika eve merci en tout cas bandeko nanga bo partager rendez-vous za moko le 28 octobre 2022 tokuta na ambassade ndeko nanga soki osengi congé te Clarisse Millier merci en tout cas tokuta na ebele ezo senga volonté ezo senga amour ne na otiko bisa kinoke na Congo tozana na crise il y a amour patriotique. Tous en a crise à parler de français, tous en a crise à intellectualité. Pour parler de français bazali, ba intellectuel bazali. Mais bango tout balingi ma belete. Après ce que ces derniers temps bateau bateau défendre ma belé. Eza bateau yo donc basala histoire na Congo te basala mabe mon côté mais bateau ya Mobutu o tozaki na bango na kala bana ba généraux bana ba officier bana bateau ezaki soko tumboleka boyo yo yebi ngai bokenda wapi bino baba yo yebi nga na kobungisa yo bokenda wapi bokimi après avoir qu'on maltraité peuple bokimi mibali babiso tobimi dalenea pour défendre ma belle les loso ko kiti na Congo ba ko biso ke commandant eso kombo na yebani mobile za ndingo no petit obimi dans le vide on se sacrifier pour l'intérêt général les lona za fier ko fanda boy moni ndeko mo abengio na abengio peut-être na Bunya na Butembo na Beni abengo na Goma partout ba obengo na Bandundu kende ko nanga to landa kabino merci mingi en tout cas bandi kolandi le 28 octobre 2022 biso tout na ambassade ya Rwanda soko sengi nano congé ça la voix volontaire na ndeko nanga ezo senga nde volonté ezo senga amour mutu moko za spécial na mutu wa kia zate après ko lobate na kotali lango na téléphone ndeko nanga comme misa baninga poa o ba ko bangote yo soko zwi mwandambo azu omona ke komba yo koma léger kani to lobi bo soko linga komba o partager yango ekei yango nde facile mais omona olandi biso boy ata partage ya pamba osala yango te. C'est comme ça complice ya makambo ezoli kana mboka na biso. Et puis boyebi ke peuple congolais ezala mindele ezala ba congolais bango moko balingi information circuler te. Ba information circuler kana ba réseau na biso boy. Nazo répéter lisusu.
Les lots tozali les 13, les 14, les 13. Le 13 octobre 2022. Bao batie main à couper. Pour que tu n'aies pas au Kangabango, na ti ma main à couper. Na alobi na fin septembre. Batie main à couper. Ba tramutina ikomi ebele na Kinshasa. Pour IDP sa sopi ba tramutina sopi ba machete na ndenga blagite. Ba ndeko boza nango déjà. Boza déjà na candidat moko asiachi loboko na. Ezala teke o bandeko boza pe ba courager. Tango muto alobi loko il faut appliquer ça. Muto alobi ke bokecho na eso d'ici fin novembre ba okanga bango. Soki ba kangi bango te jeme ma main à couper. Peuple zaïrois. Boza pe ba courager. Ngana pesi bino exercice to bando compter le 13 fin ezali jusqu'à 29 novembre. Le 29 novembre, tokosala ba émission awa. Na kosenge pa na bino ba courager. Kende koluka ndeko wana na machete tia loboko na se. Zwana caméra papa, tia loboko na se na kata. Po alobike soki boketu na eso bakangi bango te jeme ma main à couper. Ah. Kasai Serge, merci de olama. Naza koloba, tokomi ko compter jour J-. Adilson Pedro Hardy, merci en tout cas de olama. Nzambe apambola bino. Ba oba chi main à couper. Machette, tout en manque à machette na Congo te. Mais on a zo pesa ka to service ya occupation. Bo remarquer te depuis mutwana aye bato ba moto. O ba olo balangi na bino moko na bino te baza ebele. Po ya za spécial sa osomba ba moto. Za spécial sa osombi la bato ba moto. Pona osala mabe. Bo remarquer te depuis mutwana komi na Kinshasa. Bato maboma ba komi ebele. Depuis prometa bino na décembre ko libérer mboka. Akokota. Ye muto alobaki na décembre nazokota. Kasongo. Pour les lois quoi. Pour boké tu as péki ça qui a lobby. Tika na bina ko boma ye na ba révélation. Mais nazo continuer Kasongo. Mu benga mutwana, mu benga, mu fandisa ye. On a bêta lisusu biloko ba Motorola na bombi po wana eza ba secret professionnel. Mu benga, botuna ye. Botuna ye. Ponga ba kolia yo sokoko na Kinshasa ba kolia yo. Kasongo bo benga e botuna ye likamba sa Motorola. Na chubi lisusu na tangite. Na beti yango kana kotanga pe na koloba pe vérité te mais bo benga ye bo fandisa ye. C'est papa, beti na biso likamba sa Motorola. Écoute, petit na ngai na ko bare na Kinshasa wana tiba okanga yo. Tiba okanga yo. Bandeko bino ba to service ba Rwanda bino ba Kasongo banini. Azo révéler bino kaka. Sa Motorola. Elobi ebele. Oya muta service o lo bakito ke na ozo mutu ana ya a expliquer biso. Commandez soit chubi sous sa Motorola. Nzambe apambola bino. Merci en tout cas. Donc on a ici. Merci mingi en tout cas bande ngai onyo so bolandi biso bo partager. Bande ba Facebook, ba page, ba Facebook, YouTube. Rozo mona kezo sala mingi pour ezo freiner pour moi na sala YouTube ezate pour na moni bande ko ebele bazozo ba image ba partager. Soki na sala YouTube et au comme ke bande mususu information aux circuler aux applis lié kana bato batala ngai. Comprendre mais bo ye na omona ke bande ko merci mingi na bande ko to bazwa na ba Facebook. Mais merci mingi Nancy Mariano merci mo partager. Merci mingi na bande ko to ba bazwa na ba Facebook. Merci mingi na bande ko bazwa na ba YouTube. Ezana donc na omona soki na fungoli YouTube et au comment sous image ko zaka ya ngamoko tandis que boye bande ko ba facilita biso pour information et kende bato bazwa na ba Facebook na ba YouTube. En tout cas courage et félicitations to aider mboka na biso donc ensemble to faire circuler
ba image oyo Nzambe apambola bino. Donc na ordre na mona tama ba komba wa amoni bana quartier mwana ma quartier mo njile bana quartier njile quartier room soki njile moko ezana Nzambe apambola bino na mela mambo yeke na voix ekei pona mabele tozo obligé toloba na milimo moke Nzambe apambola bino.